opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala boyebola muna journal télévisé na biso ya le 4 janvier oyo tofongoli yango na date ya le 4 janvier oyo ba congolais bazali ko commémorer ba martyre ya indépendance ya mboka na biso bola na historique elongo na héritier Mapindemi. Le 4 janvier 1959, c'était l'éclatement d'une bombe à retardement, du fait que tout Congolais, de toutes couches confondues, reprochait les Belges ou la colonisation d'un méfait quelconque. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, et kokisi le los 65 ans depuis ba Congolais nyonso, bazali ko commémorer date oyo ya le 4 janvier, ezali ko marquer bongo date ya martyre ya indépendance, ba oyo ba pesa ki vi na bango po na kotelemela pouvoir colonial à l'époque ba belge, na ndenge babandaki ko maltraiter ba Congolais, bazalaki na discrimination pe ko tinda ba Congolais na ba travaux forcés, révolte ya makasi. Et à Kibongo le 4 janvier 1959, Bosimba Kenyonso et Bandaki, Natango, ba parti politique et belé ya République démocratique du Congo, lokola MNC ya Patrice Emery Lumumba, Abako ya Joseph Kasavubu, Zezalandu, pe batu ya ndenge na ndenge, et longo na ba parti mosusu bazalaki invité en Afrique de l'Ouest et pa wapi, ba participa ki na ba séminaire ya ndenge na ndenge ya ba parti panafricain, oyo bandai kote lemela tokoluka indépendance ya Afrique. Na tina wana ba parti ya République démocratique du Congo pe na bozongi na bango na RDC esengela ki basala restitution ya ba différents voyages oyo basala ki na Afrique de l'Ouest pour na koloba na population ya Congo eloko nini bayoka ki kuna pe eloko nini bango esengela ki bayeba na kosala. Quelques jours avant MNC ya Patrice Emery Lumumba ba organisa ki meeting moko populaire pour na kosala restitution meeting oyo pe esala ki plein na ndenge na yango. Quelques jours après ou bien une semaine après esengelaki Abako oyo ezalaki dirigé epai ya Mbuta Joseph Kasavubu, ancien président ya République démocratique du Congo, bayeba pe na kosala restitution na bango na place Imka na quartier Matonge na commune ya Kasavubu. Kasi pouvoir colonial belge bakoya ko annuler meeting oyo na dernière minute nzokande population bayaki déjà ebele na place Imka po na koyoka meeting ya président Kasavubu elongo na Abako. Boye annulation ya meeting oyo epesaki kanda makasi epai ya population ebele balingai kozonga bandako te batikalaki nzinga pona kolakisa kanda na bango. Na mbala moko bakomona ekipe ya Avec Club oyo aute kobeta match na stade Tata Raphaël epai wapi apolaki 3-1 contre équipe ya Mikado. Boye arbitrage ezalaki médiocre ba supporters ya Avec Club bazalaki na esengote na bozongi na bango nzela baye kokutana na ba militant ya Abako oyo pe batelemaki wana pona kosilika ndenge meeting ezalaki annulé. Na mbala moko bakosangana ba emet ekobanda na quartier Matonge ekokende na ba quartier nzinga lokola quartier Kimbangu à l'époque ezalaki quartier Foncobel na commune ya Kalamu epai wapi mituka izikisamaki bamindele babambaki bango mabanga pe bato bakufaki ba emet oyo ya le 4 janvier ezalaki ba emet moko ya makasi oyo eningisaki penza pouvoir colonial pour na kondima quelques mois après kosa la table ronde na Belgique pour na kopesa République démocratique du Congo indépendance na ye nyonso ebandaki na date ya le 4 janvier 1959 oyo ba congolais nyonso bakanisaka ba martyr ya indépendance ya République démocratique du Congo.
1959, c'était l'éclatement d'une bombe à retardement, du fait que tout Congolais, de toutes couches confondues, reprochait les Belges ou la colonisation d'un meufé quelconque. Na page na biso ya Retro 2023, juste le 4 janvier, tolakisaki bino pendenge nini chef coutumier Sa Majesté Fumudi Fima oyo azali bongo mokonzi ya conseil supérieur ya autorité traditionnelle fetaki pe na ba oyo ya ye kuna na village Tampa na territoire ya Kasangulu na province ya Congo central. Pour commémorer journée ya le 4 janvier qui toque na impact pe idéologie de le roi Congo président ya conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière RDC Afrique Sa Majesté Fumudi Fima akendaki kosepela yango ki toque na libota na ye mobimba pe population na ye mobimba ya village Tampa oyo eza na secteur ya Luila na territoire ya Kasangulu oyo bazala ki bango mokote tomona ki ba chef coutumier ya banteke umu ba chef coutumier ya ba village ya nzinga na équipe na ye mobimba ya presse kuna mabina loyembo ezalaki ya kosakana te tant fort na milulu oyo ezalaki moment ya partage ya biloko oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindelaki ba chef coutumier nyonso ya Kasangulu na bana nyonso ya village Tampa na nzela ya le roi Congo Fumudi Fima nyonso wana pona kofete ba fête ya Saint-Sylvestre kitoko oyo epesaki esengo na ndenge ya kosakana te. Kozwa na ye maloba président ya Konate c'est Sa Majesté Fumudi Fima alobaki boye. Lelo eza mokolo oyo tobengi 4 janvier mokolo congolais abenganaka colonisateur. Lelo eza mokolo oyo toye na mboka ya Ntampa mpo babengi ya Fumudi Fima. Babengi ya Mfuma Mputu. Na bandi na mabota nyonso na ba chef nyonso ya Kasangulu na ba chef ya RDC na ba chef ya Kinshasa kona kotalisa ete matondo na yo okwantombo Tshisekedi Tshilombo na oyo amuki opesi biso tokaboli metolingi 2023 kuma ya bankubu na makambo ya busoba bondi melangai boko kuta Sa Majesté Fumudi Fima te na oyo etali pouvoir ancestral ye penza alona misisa po oyo aza kosala na secteur ya ba chef coutumier vraiment chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala nanu Sa Majesté Fumudi Fima po eza kokamu kaka na oyo etali ba événement ya 2023 chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki mobembo monene kuna na mboka Chine pe premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui session ordinaire ya conseil de ministre ya SADC. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé visite d'État na Chine lundi 29 mai na Oyetali ville ya Hong Kong, région administrative spéciale ya Chine. Azalaki accompagné na délégation officielle moko restreinte chef de l'État à Betaki Masolo et Longona Christopher Hui, chef ya ba service financier pe ya trésor ya Hong Kong pour na ba atunyo so oyo région oyo azana yango na ba activité ezali kobimisa mbongo ebele kuna na mboka Chine. République démocratique du Congo azali koluka ko approfondir ba relation na ye elongo na bourse ya Hong Kong mingi vraiment pour na kokolisa ba source ya investissement extérieur pe ko améliorer climat ya ba affaires na République démocratique du Congo. Visite oyo ezali expérience moko ya malamu pamba te ba richesse ebele ya RDC lokola ba métaux rares oyo ezali kotekama pe ko sombama ekoki kozala échanger na Hong Kong ndenge chef de l'État atalisaki alobi bazana ba sujet d'intérêt commun elongo na bourse oyo bango ba ko approfondir ba relation pona kotala ndenge nini ba koki ko tirer profit ya ba richesse na bénéfice ya peuple ndenge chef de l'État alobaki. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki pe masolo na Li Jiachao chef ya gouvernement ya Hong Kong pe ba membre exécutif local ensemble bango batalaki banzela nini to ba moyen pona koluka ko renforcer ba échange oyo na ba domaine ya coopération entre RDC na Hong Kong. Hong Kong ezali kaka place financière te kasi ezali pe port mondial moko ya munene centre régional pour la résolution ba litiges commerciaux. RDC d'ailleurs 8e partenaire commercial ya Hong Kong ba échange oyo ezali kokola se kokola mbula nyonso.
Na maloba na ye na cérémonie d'ouverture ya session ordinaire ya conseil ministre ya SADC oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge apresidaki alobi bazali kose fonde si na France Fanon oyo chef ya gouvernement congolais alobi ke SADC en tant qu'organisation sous-régionale esengeli batalisa pona makambo etali développement na kati ya ba pays nyonso na tina wana pona kozongisa rapidement likambo etali kimia pe sécurité na est ya République démocratique du Congo oyo azali menacé na voisin na ye Rwanda alobi aspiration ya intégration ya développement économique na région oyo ezalaki bongo rêve moko ya kimia ya stabilité pe ya sécurité ezali condition moko ya makasi pona ba investissement e bana kosalema chef ya gouvernement alobi esengeli kimia stabilité pe sécurité eye bana kozala pona oyo etali intégration pe développement na niveau ya région asalaki allusion na ba propos ya France Fanon oyo alobaki ke Afrique ezali bongo na forme ya revolver kasi gâchette na yango eza na République démocratique du Congo chef ya gouvernement asengi na SADC bayeba na ko rêver pe bakanisa ke développement intégré sans kimia pe sécurité na est ya RDC est-ce que ekoki kosalama ezali évident que bato nyonso ba membre oyo ya kati ya SADC bayeba que SADC mobimba ezali attaqué soki RDC azali bongo attaqué natina wana chef ya gouvernement arandaki ba hommage epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya SADC na misala nyonso ezali bongo kosalema en faveur ya kimia pe sécurité pe volonté na ye ya industrialisation ya espace SADC Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akompatisaki pe na malheur oyo efrapaki Malawi pe Mozambique na suite ya cyclone Freddy oyo ekozaki bongo ba perte en vies humaines ebele. Esengeli ko signaler ke ba assise oyo ezalaki organisé ko banda le 18 pe le 29 pe le 20 mars 2023 na Kinshasa epai ya ministère ya intégration régionale pe francophonie sous le haut patronage ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice ya SADC. Thème na yango ezali promouvoir l'industrialisation au moyen de la transformation, la valorisation des minéraux et développement de chaînes de valeur régionales pour atteindre croissance économique moko inclusive et durable. Tolobelaki pe lisusu ndenge nini gouvernement ya République démocratique du Congo a déclaré que journée ya le 6 avril férié na République démocratique du Congo mobimba pour na ko reconnaître ba œuvre ya prophète Simon Kimbangu. Gouvernement ya République démocratique du Congo a outi ko déclaré journée ya jeudi 6 avril journée chômée pe payé ezali bongo décision gouvernement a outi ko zwa na ordonnance ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakimbangiste bazelaki journée oyo depuis tango molai tango chef de l'État apesaki bango promesse mikolo eleki na nkamba bosimba ke République démocratique du Congo ba témoigner na nzela ya communiqué et outil na ministère ya emploi travail pe prévoyance sociale décision ya exécutif national oyo ezwami na nzela ya ministre Claudine Ndusi Nkembe na exécution ya ordonnance numéro 23/042 ya le 30 mars 2023 oyo ezali ko fixer liste ya ba jours fériés légaux na République démocratique du Congo oyo ezalaki rendu public lundi 3 avril 2023 selon disposition oyo ya loi le 6 avril est comme journée ya combat ya papa Simon Kimbangu pe ya conscience africaine boye yango est comme bongo 10e jour férié légaux na République démocratique du Congo pambate bazali ko réagir na ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concrétisé promesse nae asalaki mardi 6 avril 2021 et pas ya communauté kimbangiste na tango ba festivité ya centenaire ya église chère ya papa Simon Kimbangu cérémonie ezalaki organisée na cité en Kamba na province ya Congo central et pas wapi République démocratique du Congo apesi honneur et pas ya papa Simon Kimbangu pona lit na ye pambate na nzela ya lit oyo nde République démocratique du Congo azwaka pe indépendance tango molai papa Simon Kimbangu babosanaka ye batangaka kombo na yete sikoyo kombo ebandi kotangama le 6 avril République démocratique du Congo mobimba mosala ekosalema te pona kokanisa papa Simon Kimbangu na ndenge abundaka pe asalaka 30 ans na prison azalaka ye moko te ba compagnon pe ebele balandaka ye 30 ans na prison wana ezali bongo moko ya ba prisonnier oyo ba umeli makasi
na ntina wana papa Simon Kimbangu azwaka liwa kasi lit na ye esengeli te kobosa na yango gouvernement ya RDC balobi le 6 avril biso nyonso tokanisaka lit na ye pe ezali journée ya conscience africaine. Pona oyo etali bongo EPST na 2023 tolobelaki ba grave ya ba inspecteur ya EPST oyo batelemaki plutôt pona ko réclamer bambongo na bango ya ba prime ya examen d'état. Sur le plan politique tolobelaki marche ya opposition oyo ezalaki organisé na trio tomonaki bongo Fayulu Katumbi pe Augustin Matata Ponyo. Ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, et vibraki week-end eleki na rythme ya marche ya opposition oyo ezalaki organisé epai ya trio Fayulu Katumbi pe Augustin Matata Ponyo ekambamaki epai ya président FIDE Martin Fayulu Madidi elongo na opposition nyonso. Mobilisation ezalaki total na ville ya Kinshasa oyo bazali kotelemela agression oyo République démocratique du Congo azali victime na yango na ndenge Rwanda azali ko soutenir ba terroriste ya M23 pe bazali kotelemela glissement et sala masuki mokete ba élection et salema na 2023 mingi penza na mois ya décembre loyembo yembamaki ba pancarte na maboko ba bandaki bongo marche na bango na rond-point Ngaba balekaki boulevard Lumumba ti point de chute na bango ezalaki na stade Tata Raphaël de la culture et pa wapi ba militants et ba parti politique organisateur mingi penza ya opposition bazalaki encadré et pa ya police nationale congolaise ba incident et salemaki vraiment te à part ndenge quelques combattants ya Union pour la démocratie et le progrès social ba mekaki ko intimider ba manifestants kasi la police et panzaki bango. Martin Fayulu Madidi oyo azali président ya FIDE yende azwaki maloba na stade Tata Raphaël pona kokumisa police nationale congolaise na mosala basali pe asengaki ke glissement et kosalema soki mokete asengi na population bayeba na ko soutenir ba FRDC pe moko na ba congolais aloba non na agression oyo RDC azali victime na yango bosimba ke nyonso elekaki bongo na ndenge ya malamu. Trois leaders ya opposition Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapweye azalaki représenté, Augustin Matata Ponyo yemoko pe azalaki présent na suka ya marche. Quelques membres bazanga kite kotalisa ba impression na bango na micro ya Info Lingala. Sangani awa ezali kambo Congo. To sangani awa pona ko soutenir ba FARDC na bitumba oyo baza ko bunda na est. Et puis to sangani awa pona ko dénoncer agression ya Rwanda na mboka na biso. Congo ko kabwana te, Congo eza ekolo moko et to ko permettre te ba Rwandais ba kabola mboka na biso a complicité na ba Congolais. Yango biso to telemi na couleur mboka pour na ko soutenir ba FARDC ba ye ba getoza na bango ensemble. Concernant insécurité au ezaro le kana niveau ya est ya mboka na biso. Ça fait aujourd'hui plus ou moins 12 000 morts na niveau ya est ya mboka na biso. Yango tolobi boy mboka na biso eko kabwana te. Yango to eko soutenir marche oyo de façon que ko condamner agression ya Rwanda na mboka na biso pe ko soutenir FARDC mapinga na biso ko laksa ete tozali sima na bango ko bete la police nationale maboko bete la bango maboko. Baporte oyo bomoni yango ya kokangama boye bapne etumbami bainspecteur ya enseignement primaire et secondaire na libanda ezali pamba te suite ya réclamation na bango ya baprime mpo na écriture pe composition ya examen d'état pe misusu tisika oyo bazwi nanu solution te suite ya malonga eza komonana te bainspecteur batomboki balobi bakozala libanda ti solution ekozwama. Madame Angèle Paenzo, présidente ya SIADEC, syndicat des administrateurs et d'enseignants du Congo, a lobby été ti lelo suite ya malonga eza komonana te. Promesse c'est promesse, écriture kaka. Toko zonga misala soki kaka ba futi biso ba mbongo na biso. Eza kaka kitite biso to s'accrocher na parole oyo ministre alobaki na ba chaîne mususu alobi a suspendre
paiement ya prime d'encadrement oyo tozobenga equity basala contrôle soki contrôle wana esili bakopesa bato bambongo mais tomoni contrôle esila bapesa mbongo te yango wana biso tolobaki examen d'état tosalaki année passé misala mosusu esi ebandi mpo na année oyo tozwa mbongo wana te eza na dissertation examen d'état tolobaki yango mais tozozwa kaka mbongo te yango wana tozolinga baengagement basali na bapapier ezali papier biso tolingi tosima mbongo na biso na maboko na nsima tozonga misala. Papa ministre ya enseignement primaire et secondaire et technique Tony Mwaba kote likambo ya inspecteur ya enseignement primaire et secondaire ewumeli solution ezozwamaka te eloko nini esilaka te likambo nyonso ezalaka pe na suka bazo mérité prime na bango. Pona oyo etali bongo ba activité ya honorable Nero Mbungu en tant que président interfédéral ya AVC Kinshasa ye a salisaki réunion ya prise de contact elongo na ba cadre ya parti oyo pe a visité ki misala ya avenue de la Savane. Prise à contact entre un nouveau président interfédéral et un parti Autre Vision du Congo pour la ville ya Kinshasa, honorable Nero Mbungu, naba au cadre pe ba cadre ya AVC Kinshasa. Occasion pour l'interfédéral, il y a parti cher, il y a son excellence Didier Bidimbu a invité les sous pour Nambala Oyo, ba membre ya formation politique Oyo, ba s'enrôler massivement pour se préparer pour élire président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême ya République démocratique du Congo na ba élection o ekosalema na 2023 pe lisusu bazwa ba voix ebele to pe ba siège ebele tant na niveau de la députation nationale pe na niveau provincial. Pona kokoma wana Nero Mbungu asengi na ba responsable ya juridiction oyo ba s'organiser na ba niveau ya ba base asengi na bango sensibilisation pe mobilisation ezala bongo makasi. Président ya interfédéral ya AVC Kinshasa alobi ke parcellement côté ekoki kozanga moto ya AVC na réunion oyo ba membre nyos oyo ya parti ya union sacrée bazalaki wana ba saluer makasi initiative ya honorable Nero Mbungu na ndenge abengisi bango na réunion ya prise de contact. Tozalaki na réunion na président interfédéral na biso camarade Nero Mbungu pona ko benga ba membre pe ba cadre na biso na conscience na prise de conscience pour être tozali na bitumba tozali na élection ezali kozela biso na 2023 mingi en tout cas ya kosangana lisusu na mukolo lelo pour activité monene oyo interfédéral abengisi biso nyonso bayeba kokende kosenrôler po toyeba kopesa mokonzi ya mboka vote et puis topesa poste na ye wana 2023. Merci beaucoup. Na sepeli makasi na façon interfédérale à réunir biso lelo vraiment azalaki très bref azalaki vraiment très expéditif alingi tozala na bomoko bosimba ke na réunion oyo participation ezalaki mongo ya ba coordonnateur président fédéraux ba sectionnaire cellule ya ligue de femmes pe ya ba jeune ya AVC Kinshasa pe lisusu ba personnalité pe ba leader d'opinion ya parti oyo na même occasion honorable Nero Mbungu a promettre na bango mikolo ezali koya ba coordination AVC Kinshasa ba kosala ba réunion ebele to pe ba stratégie na ba responsable oyo po ba accompagner autorité morale ya AVC Didier Bidimbu pe ba soutenir inconditionnellement vision ya président Félix Antoine Tshisekedi. Honorable Nero Mbungu akitaki week-end eleki na avenue de la Savane. Objectif ezalaki kutala ndenge nini misala ezali ko avancer
honorable Néron Mbungu lokola mobotama ya commune ya Kisenso souci na ye ezalaka komona pe population ya coin oyo ba vivre na ndenge ya malamu. Descente na ye esepelisaki population mingi na ndenge ya kosakana te pamba te nzela oyo une fois isili eko permettre ba trafic ya ndenge na ndenge pe ekosunga population azala vraiment soulagé na tango alingi a atteindre ba différents coins. Visite ya honorable Néron Mbungu population ya coin oyo balobaki boy sambe ya pambula ye Néron Mbungu na makambo azosala onzela ebebe kipenza makasi mayo ya régie des eaux ezali ata babambi ndenge nini fo etoboka kaka donc nzela potopoto mutu kwa somba savo kuna ifo bwakela nga mbongo alingi na libanga abwaki ngape na bwakeli ya savo kuna yambi Néron merci mingi na ndenge ya sali ya grâce pona nzela oyo po mikolo lekaki moto bandaki koleka te baketi mpe banda koleka donc mituka nyonso te banda koleka na difficulté kaka loba bamituka oyo ya nsima nde yango moto bandaki koleka na ya pain d'or ma part ça bandaki kokita lisusu awa te soki olobi kaka okende wapi nzela eduma tokokende te nzela wana ese ebeba me toyo komona ke Néron aye kobwakisa mabanga epuis bato etobokaki me bato wana oyo ya biso awa na ngambo aduma abambisi yango ye moko pe na ngambo na ye expliquaki tina ya descente na ye oyo ezali boucle de la paix. En tout cas ekomi l'impraticabilité moko impossible parce que ça fait presque 14 mois nzela oyo bato baleka sauté. Alors nde tozwaki ba initiative ndeka tosalaka ya kobwaka mwa babrikeyon pour que accessibilité ekoma yango bomoni ntango na kiti na terrain population aza très contente ya komona ndenge mosala esalami. Donc toujours continuer yango mais sauf que nous avions inséré problème na sekuna eza na pont eza ya kobukana donc juste po ozwa entrée ya cité otobengi Boulambema po kende na riflar mo été accès ezali bien te parce que pont eza kobukana. Alors na ba moyen de bord parce que net mutu moko ya États-Unis alobaki kozela nano États-Unis asalela yo te mais soki ozwi ba possibilité ça nano pour les États-Unis oyo ezali Jérusalem na ngai yango na kiti mponga mona tala na moni population eza sensibilisée bango moko bazwi charge ya koramblaye sans que bapesa bango mbongo bavoli ya Kinshasa gemena Kinshasa esi ebandi à travers Airbus A320 premier vol esalemaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena 50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus
on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bangui. Pour la cause de la santé kitoko potopoto eza semoko protiva. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa. À la pochette! Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Baba kansa bamba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Folesa kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, sisi kulia ya bangu Protivap, babandi badansi na bangu ya babebe pro. Tala. Ba yango, chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona babebe pro. Bososoli ke journal pepe pour la peuple yangoyo ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud Ubangi bana egemena ya bino yangoyo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala